lundi, peut-être. Peut-être dimanche, je ferai les retours et puis je suis au lundi. La baronne a continué à bosser. Continué à bosser. Donc la baronne a continué à salle. A continué à vivre. Elle a dégagé toujours beauté. Elle a dégagé toujours image ya kimia. Elle a dégagé toujours esengo. Elle a continué à pesa lengi. Bon, elle a pesa kaka lengi te. Na ngambu wana kuna bazo bakisa ma ba souffrance na kanisa na marche o bakosala bakotia na banderole marche de souffrance. Bon, bazo benga mpe souffrance tango bazoloba bango moko. Mbote ba papa ba mama bandeko, mbote ba rando na ba randonnette, mbote bato oyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te, mbote ba jeune garçon na ba jeune fille, mbote bana mike na ba bébé, mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. La baronne. La baronne est 6. Aussi ça. Kenda sango, bimelia. Bandeko, boye bakaki, surtout ba mama, ba mikolo, na ba papa, na ba jeune mususu kaka, o ba yinaka Karine, bien sûr baza muke. Oyo ba tchaka makelele te, baza na bango mwa bien, problème ezate. Mais ba oyo ba tchaka makelele, bazo tia makelele na kosa bino te, ba vivre la souffrance kaka soki la Chine epopoli bango te, ba vivre la souffrance kaka na ba image ya Karine Mokonzi te, mais ba vivre la souffrance lisusu na propre bana na bango moko. Kanisa ko mama moko asimbi phone azoloba afingi Karine Mokonzi. Tango aninga kisakanda boy kuna mwana ne na telefone na chambre azolanda Karine Mokonzi azoganga la baronne, tu es la meilleure, la baronne nalelaka yo. Quelle souffrance. Boza na place na bango bokota mobimba te, mais bozalaka pendant 1 minute bomoni douleur yango ya bomeki kaka kozala bango baye bagangi marche okomona baye bagangi saki no oyo olakisi eza ngwanzu ezangi chaîne ntango kaka bakozonga bakati mbala moko aka etala mwana bo azotala la baronne balobaka na bino bana bango bakipaka neti te lovunu lokuta bana babotami na poto bayebi yango bien bayetonaka même balobaka pourquoi papa na nga to mama na nga azoloba nga nakipaka mamba bakongole te bakipaka bana bakoli na poto bakipaka mingi makambo ya bango bocomprendre bakipaka nde muke ya bakongole me bakipaka po bano bakoli na poto babotami na poto baza bana moko bakolaka na culture générale donc bakipaka makambo nyonso elekaka na planète oyo alors bino mpe bokanisaka batiki ya bapapa na bango bakekipe mosusu non même mwana azoloba no moi je n'intéresse pas na makambo na bino azoloba mpo na ye te mais mpo na bapapa na ye na bamama ne bamesana bongo ndenge bango baoyo bazosouffrir na ndenge akosakana te bozoka bango moko te bazoloba tofundi ye mpo alakisaka bana na biso mabele na mundele na mbila ntango akotanga yango modele akobukana na koseka
Pombila avaya musala. Asombaki revi journal normal. Journal normal. Ils ont autorisé batanga tin église. Mais na kati journal yango, na kati revi ma belle ezomonana. Na kati publicité ma belle ezomonana. Mbila tiki yango na ndako bana ne bazotala. C'est quoi tala ba mama moko, ba papa moko, ba groupe moko. Alexi banda biso mabele. Mbila kusimba mutu o mama. Bandeko, na ebisa bino likamoko. Heureusement lisusu bazofunda. Bon, heureusement na bato Karine. Bazofunda lisusu na Belgique. Malheureusement na bango bazoporter plainte na Belgique. Bon, na bombi lisusu wana eza secret. Eza ba secret ya défense na bombi yango. Mais na kobetela bino ngo ya après. Tango nde bakoniatama lokola kayanse. Po bakoniatama boza sir nga papa robot na tiaka munoko bichela. Soki nazo tia munoko naza sir. Et certain bakoniatama. Bon, tozonga na makambo ya souffrance o bazomona. Bandeko, botala belobeli na bango. Bozomona ba oyo baza na souffrance, perdu. Ndenge Karine abimi lisusu boye. Na joie de vivre. Pour Karine, aloba ngo ye mokoti. Eloko eza très important, souffle de vie. Donc Karine mokonzi tanga alamukaka liboso na joie de vivre pour alamuki, à vivre. Bango, tango balamukaka na mabibi. Mabibi kako nzote kokoyoka te. Mabibi en général. Bayebi ke Karine mokonzi balamuki, mabibi. Bayebi Karine alamuki na mbetu ya 6 000 euros. Bango balamuki na oyo ya Croix Rouge to ya 200 euros. Soki eza 600, social a 450, ya 150. C'est quoi que changeons après 3 ans? Pour social a rebaxé le mbongo te. Alamuki sou na mabibi nango. Surtout soka alamuki lisusu sa mobali. 3 fois mabibi. Soka alamuki ndenge mususu wana wazolobela saki alobaka na mobali na ye. Siko mobali yango akoka makambo te. Autrement dit mal bino moko bosokisela ngai. Alamuki mal bino moko bosokisa nga. Boyebi bana baso balamukaka mal. O kuta zanga mobali akolamuka na mabibi ne oya mesana. Neti mida. Neti ba mama Congo. Mais neti Magali Congolo. Non. Magali lo mama. Yesoka lamuki. Ya lamukaka mal. Mal. Bongo kuta na basio balamukaka mal. Mal na metro. Soko tutie muke. Ezala mundele. Ezala chinois. Ezala mundibu. Modèle akoganga. Koleba mukoleka. Mutazo ganga na lingala. Nyonso wana mal. Mal. B. Bosokisa yango bino moko. Yango wana balamukaka na souffrance. Po mikolo chaque fois soki basala eloko balingi bamona Karine mokonzi alamuka na souffrance. Mais de plus en plus pour Karine akolamuka na souffrance ndenge nini. Le plus important pana ye souffle de vie. Faut la mourir na joie de vivre. Aïe. Bon. Bino kuna ba obo souffrir. Ba sino ba meki kozala na place na bino. Na bato mosusu kaka ba téléspectateur. Na bato mosusu pe ba yina Karine mokonzi. Mais muke ba meki kozala na place na bino ba oyo. Bozolobela bilobela pendant 1 minute. Na ba imagination kaka. Mais ba yoki souffrance. Alors, oh, toi qui souffrance, il y a 1 minute, à sali exercice, on a tindie, pour se calmer, qui n'est pas na Facebook à la baronne, qui n'est na YouTube à la baronne. T'as la vidéo, on se calmer. Oh, pas anango, ba papa, mais ne peut pas continuer. Quand t'as la oya ma belle. Ngamo ope,
nasalaka yango air tout même na kati ya voiture boyoka mpe banzembo ya Karine Mokonzi mpo esalaka bien ozotala rotation wana ozoka na banzembo soki sikoyo ozotala banzembo na chez Mokonzi oza na ntina otala barotation mabele te kaka ndenge azoyemba ndenge azobina wana lisusu somo trop plus que somo boyebi yango bon baoyo bazosouffrir en tout cas naza na remède ya kopesa bino te bokontinue kaka kosouffrir La baronne. Nabakala 6 Pour 600. kenda sango bimeli awa La baronne. nabakala 6 Pour 600. kenda sango bimeli awa Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonné fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba, Congolaise TV vraiment. Namo na zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya nia ya danger. Donc ba santa longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko lekate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonné fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba, Congolaise TV vraiment. Namo na zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya nia ya danger. Donc ba santa longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko lekate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonné fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba, Congolaise TV vraiment. Namo na zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya nia ya danger. Donc ba santa longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko lekate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.